kala mingi te bokolaka nyonso te yango ezali kokweya kasi liloba bokonzi na Nzambe ekotika lobe seko na seko. Na ntina yango nalingi kotanga mokanda na Daniel chapitre 7 pe na Apocalypse chapitre 11. Kotelaka Daniel chapitre 7 na verset 27. Daniel 7 verset 27. Wana ete bokonzi bodondwa penguya ya bokonzi na se oyo yango ekopesamela na mabota oyo ya mabota oyo ya bule ya Nzambe. Bokonzi yango ekosuka te pe bamisusu nyonso bakokita likolo na pe bakosalela ye pe bango bakomikita liboso na ye. Amen. Na Apocalypse chapitre 11 na verset 15. Apocalypse 11 na verset 15. Wana mwanze ya sambo ye abetaki kelelo pe kuna na lola mongongo makasi ezalaki koloba ete bokonzi na mokili ezongisali mimena na maboko ya nkolo na biso pe na mopakolami na ye akodondola po lokola mokonzi mpona libela na libela. Bino ozali kososola ete ngai na totami na motema mokona lelo mpona ete kotalelaka mwa oyo mobimba asepeli mpona ete nkolo Nzambe asi akokisi soko tali oyo nyonso ezali koleka na makambo ya bokolaka ya mokili oyo pe oye kobakisa o mokumba munene oyo Nzambe apesi biso mpona ntango oyo ezali ya suka. Lelo oyo tokosolola na mokuse kotalelaka makambo nini ezali koleka na mokili oyo na mbangu mingi pe mikolo nyonso pe tozali komona ete basango ya ndenge na ndenge ezali koya kokweyela biso. Lokola biso tolobaki yango utamba na kala kotalelaka iloba na lisakoli biso ozali komona ete suka ekomi pembeni pe nyonso ebongi ete ekoka kozwa elilingi na yango lokola yango ekomami na tango na suka. Tango bino bandeko na biso bovandi na mboko na Suisse, tango bozali bakosolola bozoyoka na ntina bamboka mosusu baoyo bazali musika na bino kuna bino nano bokoma te kasi koyebaka ete esika nyonso ata yango ezali ndenge nini nazali koyebisa bino ete nga nasi na teya na mboko ya Tunishwaka na 1960 na Bugarest na teyi pe kuna eleki mbula moko na 3 mois eza na Moscou to bavile ya ndenge na ndenge to ezali wapi ezala na Berlin ya Este kuna nyonso tu ezali na motuya munene mpona ngai. Kasi sasa ipi tango oyo ekuke ya Brandenburg yango efungwami ezali kaka mikolo mibale biso nyonso tobotami na mboka moko songolo biso moko tozali komema pe mokumba to masolo ya mboka wana ezala biso bato tosali makambo wana pe to te. Nga nakendaki na ekuke pe ya Brandenburg kuna pe na mitunaki mokolo nini bakofungola yango mpona biso mpona ete yango ezala ata na eloko moko te koka kosalama yango na bokulaka mokili oyo kasi biso tokoka kokota na ntango na suka biso ebongi ete tokoka komona yango ndenge lisakoli elobi po lisakoli elobi na Biblia ite
bango bazali yango ezali komona bokonzi moko te ya monene na ntango na suka oloba ete kote oyo kuna bokonzi songolo to kote songolo kasi yango ezali komona kaka mokonzi moko mutu kuna te moke na botiabi te moke Europe mobimba yango ezali komonisama liboso na biso bazali kosangana na tina ete mwasi oyo ya ndumba monene oyo akokumba makambo wana ye nde akomema bango na tina ete babukulaka nyonso to ememama kuna na Rome yango nde ezali mwango na Nzambe na oyo ezali biso mpe ezali kotala ngai mei ebongi na biso tokengela tokoka kotala oyo makambo nyonso to Nzambe apesi biso soki bokoka koyoka ndenge ninga azali komona so nakoki koloba yango na bamboka na street to wapi to nakoki kokende bisika nyonso kuna na mboka oyo na Allemagne soki naza na posa nakende na mboka songolo to esika moko nakende pai nakoka koteya mpe kuna nga na kobongisa kokende koteka kuna na besika minene nga nazali kotanga wana yebe ete Nzambe asi afungoli bikuke mpe biso tozali kaka kosepela te kaka biso tokoka kotala oyo makambo ezali koleka na bokulaka ya mokili kasi biso tozali kotala maintenant ete mwa ntango moke oyo etikali na biso amen biso toteya sango oyo ya monene ya Nzambe mpe nga nazali kosepela te mokolo oyo na ntango oyo biso nyonso tokoka kolandisama kolakisama so babi ete lelo biso tokende kuna na Berlin biso tokende na Berlin tokende na mboka boye tokende boye eza na Genève tokoka kotambola biso nyonso ete koningana ekoka kozala bisika nyonso mpa nazali kokanisa ndenge nini mboka na biso ezalaki ekabwani ezalaki pasi mpo neti bazalaki kokontrole biso mingi okende na mboka mosusu ngai kutu babombaki ngai na katikati na kesi moko ya libaya mpe ngai nabombamaki wana mutu moko akwai koloba na ngai eloko eza te na nyokwami mingi na ntina oyo ezali ya Nzambe nazali kozongisa matondi epai na Nkolo komona ete eloko moko te manda moko te mpo na bakanga ngai etindamelaki ngai ezalaki lolenge wana ntango bakabolaki mboka koto mosusu kuna na Allemagne eza na Tchécoslovaquie kasi Nzambe abongoli makambo sikoyo bato bakoki kotambola ndolenge balingi mpe mutu nyonso okoki kotambola ndenge olingi nani akokaki koloba tokokanisa eya 1 mois ou 6 mois kasi tala ete na Pwasa baoyo bakendaki na ngomba na bango mosusu bango bakoki koya lisusu na loboko mosusu oyo kala mingi te na mboko mosuku na République d'Allemagne bango bazwaki mituka mpe bayaki epai tozalaki mpone bayoka liloba mpe bandeko so utaki na Tchécoslovaquie mpe maintenant na bato mosusu ya poto bakoloba lisusu teke oyo Europe oyo ya loboko ya mobali oyo ya mwasi te ekokoma kaka lisanga moko toyebi ete bato abokulaka ya mokili baza komibengama kaka katikati na bango baza komona mosika te bazango bazali koloba baza kotala ndenge makambo eza kokende na mokili na misu na bango kasi Nzambe azotalela liloba na ye na ndenge nini yango ebongi ekokisama na ntango na yango na ntina na yango nangi nazonga na mokuse oyo makambo teleki na bambula zomi oyo eleki lelo oyo biso tozali kosangana lisanga awa na suka mpe ngai nasepelaki mingi wana ntango ngai nazalaki kotambola nauti epai na ngai mpe kokoma na Zurich mikolo mingi nazotambolaka mingi na avion ke na mutuka me lobi nayaki na mutuka
kasi ntango nakomaki na 5 km batelemisaki biso batelemisaki biso na nzela mpe ngai nazwaki nzela ya loboko mosusu ngai bongo nakendaki na traverse bapont mpo na kokɔta na Swisse mpe nazwi na nzela mosusu babengi route nationale numero 3 oyo nzela ya kala wana ngai nazalaki kozwa ntango nyonso mokolo na yenga nazalaki koya koteya utambula ane ba 1960 mpe ngai nayebaki bamwa bakoin mosusu oyo nazalaki koleka na ntango wana onzela monene oyo tozali komona ezalaki nanu te nabai te nkolo yo pamboli biso kotalaka bambula oyo nyonso nayokaki kati na ngai vraiment eloko moko vrema ya kopesa lokumu mpona kozonga na ndenge makambo ezali kokende na 1979 ezalaki mbula moko oyo ebongaki nazwa vrema mokano mpe ebongaki mpe mpona bato nyonso bazali na ngai tolandani mpe ndeko rusi oyo azali na ngai mpe lelo na biso elongo mpe nazali kozongisela ye matondi mingi mpe nandimi ete ye mpe akopesa bino mwa liloba na 1979 oyo ete moyini abundisaki mosala na nzambe abundisaki vrema mosala na nzambe makasi mpe tozali komona ete bokulaka mokili oyo yango ezali kotambola lolenge moko ngai nango akokanisa te makambo elekaki na 1979 yebe ete wana ebundeli ebalukaki ndenge nini makambo ekendaki na Paris ezongaki na Iran mpe Perse ya kala yango ekokaki komata lisusu mpe tokoki kotala ba 10 dernière année oyo mbula zomi oyo ndenge nini makambo elekaki tozomona yango nsu ndenge nini tomonaki ete na nzela nzambe asalaki ete mokonzi oyo Gorbachev akoka kotelema na mpe akoma mokonzi mpe tomoni makambo oyo nyonso toelekaki mpe oyo ezalaki kokabola ya suka bastaline wana nyongo nyonso ekweyaki mpe sikoyo nzela efungwami bato bakoki kotambola ndenge balingi mpe bato bakoki kokende na mboka mosusu mpe kokende mpe tokoki kokende na ngambo oyo totei liloba mpe tozongi awa totei tozali kozongisa matondi na nzambe mpona yango mpona ete bato ebele babiki yango nazali koloba te mpona ete nakitisa bato kasi soki ebongaki ete oyo okoka kobika ntina suka ba ane 60 soki olingaki kokende outi na République fédérale Berlin Ouest ezalaki matata ebongi ete otala oyeba boni oza na yango na maboko soki okozonga okokoma kuna mpe kuna elaki vraiment mpasi bazali kotungisa bato kotambola na banzela basalaki mpona ete yo mema bamaladi oyo euti kote mosusu tozonga nango kote mosusu bazalaki koluka bato kolanda sutu ngai oyo bazali koluka kolanda ngai me bazwaki ngai te na ngolu na nzambe nazoloba yango te mpona ete bokoka kotala ngai te naza kozongisa matondi na nzambe mpona ete ye abateli ngai ata ntango na pasi mpona ngai nazongaka nsima te kasi natalaka mokumba oyo nzambe apesi ngai nazali kokanisa ntango biso tokomaki na mboka okoke na mboka oyo Tchèque boyebi ete soki ozali na mikanda ya nzambe babible yango ezali vraiment etumbu monene yo efo ozwa oyo bakobotola me motuka na yo mpe bakoyebi so toko bakokanga yo me nayebi te mokomoso ngai na katisaki frontière mpe nazalaki na makobi nazalaki na makambo na nzambe na babuku
pe na ba enregistrement na nsima pe nga nazipaki yango kaka na mwa bilamba moko boye pe bakomi kuna balobi na ngai fungola bakofre na yo, fungola bakapo pe bima na mutuka. Pe ezalaki ndeko mwasi moko moto azalaki kosala contrôle wana. Oyebi ete ntango bazali kosala bakontrolelaka pasi, ndeko mwasi wana bandi kotala bandi na kiti ya liboso pa keti na coffre pe nsima ye asimbi epai nini atiaki babiloko ya nzambe wana pe alongoli maboko na ye. Nazali kotala bozali kotala ndenge nini ngai nazalaki kobanga soki kaka ye atombolaki kaka epai nini biloko wana ezalaki alingaki kosuka nde ya bavoyage na ngai. Nayebi ete nzambe namemaki makambo wana na pwasa, ye nde abatelaki yango wana, nde abatelaki nzambe na biso ya bomoi. Nandimi ete ezalaki ata na ntango moko na Romanie, ntango ngai mpe nakomaki kuna namemaki babible moins 6 sambo notoba pardon, pe batalaki babi me yoza na babible oyo okosala nango nini, boza nango ebele boye mpona nini, yozaka na bosenga ya kozala na bible moko mpona yo, mpona babible mosusu ngai bite namemeli baninga na ngai abi alekanga valise na yo kota kende, pe yango nde esalamaki. Nasalaki yango na esengo mingi. Nakokaki kotanga makambo ebele makambo ebele mpa nayebaki ete nzambe nde abatelaki ngai, nzambe nde azalaki mosungi na ngai, ye azalaki na epemeni na ngai mpe loboko nde ezalaki kobatelanga na ntina liloba na ye, na ntina bolingo oyo nazwa nango ya liloba na ye. Kasi mwa mbulu oyo eleki wana Gorbachev akomaki mokonzi, tomonaki ete Europe nyonso to ya este ekomaki mpema libere. Elongwaki ete bato bakangamaki na oyo ezali bowumbu ya bato bakonzi oyo, memene ekomaki ete bakendaki mena balongwaki bakomaki na bowumbu oyo ya makambo na nzambe. Wana tozali kotala makambo nini ezali koleka na ntango na suka oyo, lokwa nalobaki yango tozali kozongisa matondi mpona ete makambo ngo ezali koleka ndenge wana. Oyo ezali ya motuya ezali ete biso tomibongisa pe biso tokoka komilatisama mpona tokoka kokokisa nkombo nzambe apesi biso. Nayebi te so makambo ngo ekosala mbula mibale to misatu lokola ngai nakokaki koloba yango kala mingi te awa, bakoloba susu te ke oyo bamboko oyo ekabwani ewana eza so na ntina te, sikoyo moko na moko akoki kokende mpa ye alingi. Ebongi ete tokoma na maloba ya koloba ete sasa ipi kimia ezali pe ekobatela ezali, yango ekokoma mpona ete likomi nde elobi yango. Boyokani nyonso eza na minduki oyo nyonso ya pasi oyo eza koboma bato ebele. Toyebi ete mikolo na mikolo bazali kosolola pe makambo ya sika ezali koya. Soki nkolo azalaki awa lelo akoyebisa biso nyonso, ntango bino bokomona makambo nyonso ezali kokoma, bino botelemisa mitu na bino mpona ete koyeba ete kokangola na bino ekomi pembeni. Tokomi maintenant pembeni ya kokota na katikati ya mbula oyo ya millionnaire oyo, yeba ete na bambulu eleki wana toki olingi kobongola na mbula mosusu
moboko mosusu nga nazali koyeba kondima ye te nga mpe na katami na ngenga na motema ete nkolo na biso azali koya kala mingi te moko te kati na biso akozala na mayele te mpona akoka kaloba ete ekozala na mbula boye eza ndenge wana te kasi maloba oyo ezali kosimba biso nyonso oyo eza kotusa biso na motema mpe tokomona makambo ezali kokokisama soki totali na 1 Thessaloniciens chapitre 5 mpe nalingaki lisusu natanga mwa makomi moke na ntina na yango. 1 Thessaloniciens chapitre 5 na verset 1. Pour ce qui concerne le jour et l'heure, na oyo etali mokolo mpe ntango boza na ntina moko te ndeko na ntina ete bakoka komela bino mpona boyebi bino moko ete mokolo na nkolo ekoya lokola moyibi ekoya na butu. Na verset 3 ntango bato bakoloba sasa ipi kimia ekozala mpe mokobatela ekozala mpe na pwasa libebi ekoyela bango lokola mpasi oyelaka mwasi oyo aza na zemi mpe bango bakokoka kokima te. Kasi bino bandeko bino bozali katikati na tenebre te mpona ete mokolo na nkolo ekokoya kokanga bino lokola bamiyibi mpona ete bino nyonso bozali bana na pole mpe bana na pole oyo etali butu etali biso te to molili. Na verset 6 tolala lokola bamisusu te tokoka kozala baoyo bazali komikengela mpe bazala na kobika na katikati mpona baoyo bazali kolala balalaka na butu mpe bamelaka masanga na kolangwa basalaka yango na butu. Kasi biso oyo biso bato na pole tokoka kobika na katikati tokoka kolata oyo ezali bilamba ya bolingo ya kondima wato tie kaske na biso oyo ezali lobiko Nzambe atinda biso te mpona kobebi kasi biso tozwa lobiko na nzela ya nkolo na biso. Amen. Amen. Eza na bato oyo na se oyo bango bazali kobika na molili te, bango bazali komituna te mituna oyo likambo eza boye kaya baza kozwa makambo ezali koleka kotalelaka liloba na lisakoli. Kasi na mokanda ya Daniel chapitre 9 na verset 23, Daniel 9:23 eza likomi moko mpe ya motuya. Ntango yo bandaki kobondela liloba na Nzambe yango ebimaki mpe ngai na ye mpe mpona kozongisela yo eyano mpona yo ozali oyo nkolo asepeli na ye. Tala oyo nkolo onengai koleka yo tia bokebi na yo na liloba mpona ete yokoka kozwa imoniseli yango biso mpe tozali kozongisela nkolo matondi ndenge nini asangisi biso na liloba na ye na molimo na ye. Tozongisi matondi epai na Nzambe mpona biso tozali kovanda na oyo etali makanisi ya bato te kasi tozali kotalela vraiment na bokebi liloba koleka liloba oyo ya lisakoli na ntina ete ya kososola ndenge nini makambo ezali kokende na lombango na ntango na biso. Daniel 9 talela be liloba na kimia mpona ete yokoka kososola emoniseli baza koloba na biso te kaka oyo azali kotia matoi na ye na liloba ye nde akososola emoniseli ezali ndenge wana kaka oyo azali kotia
d'une lecture superficielle, mayele na ye na eloba na Nzambe dans un esprit de prière. mpe azali kotanga mpe azali kobondela na ntina yango mpe azali kotya matoi na ye lokola na bokebi lokola ekomami na Daniel ntango ye abandi kobondela liloba ebimi na Daniel 10 na verset 1. La troisième année du règne de Cyrus, wana na bokonzi ya misatu ya reine ya Cyrus mokonzi na Perse révélée liloba moko emonisami na Daniel Belteshazzar, mpe bakobenga Beltazar mpe liloba wana ezali solo se rapporte à la grande tribulation. ezali kotalelaka na oyo ezali mpasi monene ezali koya mpe azalaki kokengela À la révélation, na emoniseli observa mpe azalaki kotala vision. emoniseli oyo epesamelaki ye L'homme de Dieu, bato na Nzambe nous l'avons souvent dit, lokola biso toloba yango ntango nyonso bazali kokanisa te na ndenge na nzoto ils ont reçu révélé de Dieu de quoi il s'agissait. kasi Nzambe nafungolaki bango mayele bayeba makambo ezalaki ndenge nini mpe yebisaki Daniel Rapporte yango ezali kolandana na ntango makambo na ntango na suka chapitre, il est dit, mpe na chapitre ya suka elobi ete bomba buku oyo alors kanga yango mpona ete na suka bato ebele bakotanga yango mpe boyebi ekofuluka nous sommes reconnaissants au Seigneur. na ntina yango biso ezali kozongisa matoni na Nkolo mpona ete ye atindeli biso mo mosali na ye mosakoli mpona ete biso tokoka kozwa oyo ezali ebandeli ya liloba na lisakoli mpona ebongaki ete mosakoli moko oyo Nzambe atindi azala kati na biso mpe biso totie moboko na makambo wana mpe tozali kozongisa matondi na esika oyo ke biso tozali kotelemela te oyo Nzambe azali kosala wana te biso tokoka koloba ete Dans une prétendue tozali kobika na molimo koleka na mayele moko koboye te kasi biso totosi kaka oyo Nzambe apesi biso na nzela ya Frère Branham mpe elobelaki ye na mai 1946 tout comme Jean a été envoyé lokola ete Yohane atindamaki yo lokola motinda ya liloba ya boya liboso ya Kristo mpe yo opesameli yo sango moko ekomema boye ya mibale na Yesu Kristo ata bato miso bazali kokweya na ntina na yango kasi ezali na bato na mokili oyo bazali kiteni na kati na makambo Nzambe azali kosala. Amen. Mpona ete bakoka kozala na bosangana na oyo Nzambe azali kosala mpona yo koka kondima mpo kota na makati ya makambo ebongi ete yo ndima bilaka oyo Nzambe apesi mpona ntango na biso. Soki yo ndimi bilaka oyo yo komona yango kokokisama, yo koyi kobikisama kaka soki yo ndimi ete lobiko ezali mpona yo. Kaka oyo azali kondima ete Nzambe alimbisi biso kati na Kristo, ye nde akoki kozwa bolimbisi. Eloko nyonso Nzambe asali yango kotalelaka kondima. Amen. Mpe oyo azali kotatola na monoko na ye mpe azali kondima lokola likomi ekomi, ya kopona te oyo ye alingi andima, ye akoifo ebongi ete ya ndima makomi nyonso lokola yango ekomami. Yango ezali kosala ete koyeba ete Nzambe apesaki biso elaka kotindela biso Eli. Ezali Eli le Tishibiste to Elize, kasi mutu moko oyo azali na nguya mpe na makasi ya Eliya na molimo mpe na nguya na Nzambe, mutu moko Nzambe atindi na sango moko oyo ya Nzambe mpo na ntango na biso. Natindi ete biso tokoka kozwa milakisi na nzela emoniseli. Amen. Emoniseli kouta na Nzambe. Bato bazali kokomakoma na ndenge na bango, bazali kotya mayele na bango, kasi oyo azali mosakoli yazali komonisa bato
liloba kouta na imoniseli na Nzambe kolakisa bato mwanga na Nzambe. Wana soki totali calendrier na biso toyebi ete toza na Noël. Biso ebongi na biso toumela mwa moke na lolenge ete liloba nde ekomi nsuni mpe yango evandaki katikati na biso. Ezalaki Noël moko, mbotama moko, ezalaki mbotama moko ya kimia, ebongaki ete Betel moko ezala. Ezalaki na ntango moko boye liloba ekomaki nsuni. Nzambe azwaki nzoto mpona koya kobikisa biso. Kotalelaka 800 ans koleka tina ntango oyo yango ekomamaki na Isaïe chapitre 9 verset 5 et 6 mpona ete mwana moko abotameli biso mwana mobali, mwana moko ape mobali apesameli biso mpe na pwasa likambo wana ekokisami. Biso tozali kotala calendrier ya mokili oyo te, kasi biso yebi ete makambo moko ekomaki na ntango mosusu. Baoyo bandimi bakomaki bandimi kotalelaka mwango na lobike wana bazalaki batalelaka date te. Likambo na Nzambe ezali na ntango na yango, soki ekokokisama yango ezali kaka te ekokisama. Kasi na mokolo oyo ekokisama, mokolo oyo Nzambe na Kolo Nzambe akitaki katikati na biso, alati mosuni mpona ete yakwa kosomba biso. Komotala ete meme komema kosomba biso na nzoto oyo ya kufa. Na Isaïe chapitre 9 na verset 5 ekomami ete mpona ete mwana moko mobali abotameli biso, mwana moko mobali apesameli biso, bokonzi ekopesamela na mapeka na ye, mpe kombo na ye kozala oyo apesaka toli malamu, Nzambe na nguya nyonso, Tata azali na suka te, mpe Prince de la Paix, mpe esengo na ye koumela, mpe wana bokonzi na ye koumela ekozala na suka te. Kuna nde ye akosala bokonzi na ye ekoumela, mpe Nzambe akosunga ngo ekotambola na oyo na solo mpe na oyo na ezali droit. Wana ete nguya na Nzambe nde ekokokisa yango. Amen. Nzambe ye moko mutu akokokisa yango. Ebandela esalamaki uta kala, sikoyo biso tokomi na pokwa na suka mpona makambo ekisuka. Kotala makambo kana ya Matthieu chapitre 1 oyo mopalenge sango alobi boye. Kotalaka verset 20. Matthieu chapitre 1 na verset 20. Awe komami boye ete tokobeta liso sete na esengo kokokisama ya makomi yango nde ezalaki na motoya. Matthieu chapitre 1 verset 20. Joseph mwana na David kobanga te kozwa Maria fiancé na yo, kozwa ye lokola mwasi, mpona ete mwana oyo azali katikati na ye awuti na Molimo Santu. Verset 21. Ye akobota mwana, yo kopesa mwana oyo kombo Yesu, mpona ete ye nde akobikisa libota na ye na masumu. Boyoka sasa ipi na verso elandi nyonso tu wana ekomaki na ntina ete ekokisama oyo Nkolo atatolaki na basakoli. Verset 20. Tala ete moseka moko akozwa zemi mpe akobota mwana, yango mpe ekokisami mpona ete likomi ekokisama. Amen. Eyaki mokolo moko Nkolo na biso akomaki mutu
mpe kokotania na mokili oyo biso tozali kozongisa matondi. Kotangaka na Luka chapitre 2 kolandisa na yango te. Luka chapitre 2. Ici, on pourrait lire beaucoup de choses. Awa tokotanga mwa makomi ebele. Je ferai qu'effleurer ici. Kati na kokata ndambu. À partir du verset 4. Wana tokobanda na verset 4. Luc chapitre 2 na verset 4. Joseph quitta la Galilée. Wana ya Joseph akita na Galilée na ville ya Nazareth pe ye akendaki na mboko na Jude kuna na mboka na David bengami Bethlehem mpo ete ye azalaki moto ya libota ya David. Na ntina nango ye abongaki amata mpo ekomamaki ezalaki te na mokanda ya profete Eze. Yo Bethlehem, yo zali ya moke kotalelaka bamboka na Judas, kasi yeba te kouta kati na yo oyo babengi nkolo akobima, nkolo na Israele. Oyo kite na likomi oyo ebongaki pe yango ekokisama. Pe yo Bethlehem Efrata, yo zali mwa moke mpona kozala kotalelaka vile oyo ya Juda, kasi kati na yo ekobima oyo akokunza Israel pe ye yebe te kouta ne uta kala. Amen. Bethlehem ekouta nde pai na yo, wana nde akobima. Pe na tango wana libala oyo liboto ekendaki na Bethlehem, Nzambe akoki kosalela bato na mokili oyo bakonzi ya mokili. Pe liboto oyo ekendaki na tango wana epai oyo ebongaki te bango bazala na ntina ete likomi ekokisama. Amen. Cela me submerge tout simplement. Eyo ezali kotonisanga na esengo komona ete Nzambe azali kokengela liloba na ye. Pe na tango oyo Nzambe azali kokengela liloba na ye, ye moko azali kotia bakonzi pe azali kokweyisa bamisusu mpo ete liloba ekokisama. Amen. Bokoka koyeba yango ezali na motuya na Luka chapitre 2 na verset 9. Tala ete mwanji moko ya utilola abimeli bango epai ni bazalaki kopema, pe nkembo na Nzambe ezingaki bango wana na pole na ye, pe bango babangaki makasi, kasi mwanji alobaki ete kobanga te pone nazali koyebisa bino sango moko ya malamu ekozala mpona libota mobimba, eloko ya esengo. Na verset 11 pone ete lelo mobateli moko mobikisi moko abateli bino oyo azali Christ na vile oyo ya David, oyo ezali bilembo ezalaki kolakisa na bokeseni. Abete bokoyeba nini elembo oyo bino bokomona mwana moko ya moke abotami, balatisi ye balatisi ye bakushi na ye, pe na nsima bamwanji bayaki esusu ebele bazalaki kokumisa Nzambe, balobi ete nkembo na Nzambe na esika eleki munene, pe kimia na nkolo likati na bato na mokili, bato oyo ye asepeli na bango. Maloba oyo ezali pe pole, ezali na se oyo ezali na bato oyo Nzambe asepeli na bango. Yango lokolo esalamaki tango na Kristo oyo azalaki mpona ya yambo, abi ete oyo azali oyo ya ngai na kati na ye namoni esengo na ngai, pe ezali ba oyo ya Nzambe
ebulukutu na oyo wana bango pe kati na bango kimia na nzambe ezali bato oyo ebulukutu ya bato bazali kobika na oyo lolo ezali ya kofungwama wana kati na bango molimo oyo ya ilaka ezali kokita mpona yango ekoka kopesa danga kotia bango danga kopesa biso eliki ete nzambe biso tozali oyo ya ye tozali oyo ya nkolo Yesu Kristo. Ndeko balingami soki tolingi tokoka kokota suna mozindo na makambo oyo tokoluka tozwa ezwa biso ntango ebele to mikolo ebele. Kacho ezali ya mutuya ete bapassage oyo nyonso etu ya Biblia ezali kokokisa makati na biso pona ete ezali ntango te oyo biso tozali koleka oyo biso tozali koleka na kotanga nde ezali malamu ezali tozali kobondela soki ali ya mutuya ete makambo oyo ekoka kokokisa makati na biso mpe longo na biso ebongi na biso tozwa liloba oyo eteyami na esika oyo Luc 2 na 14 esengo nkembo na nzambe mpe esengo na kati na bato nzambe asepeli na bango eza na bato oyo na mokili oyo bazwi kimia na nzambe bato oyo bazwi kimia na nzambe lokola mobikisi bango baza na kimia na nzambe mpe kimia na bango ezali te koloba nga nazali na kimia na nzambe kasi yo na bandeko na yo mibali to basi boyokanaka te ezali ndenge wana te yeba ete moko na bino azali kokosa wana likoma elobi ete soki ezali lo ndenge wana soki ezali kaka ndenge bino bozali kobika bokoka kozala na kimia na bato nyonso ata ye moko nkolo lokola o mokonzi na kimia ye atikaki teke bato babo bakoka koyina ye kasi ye moko asalaki ete kimia ezala ye moko amemaki kimia. Amen. Pe ya atiaki ete kimia ezala pe biso lokola bato oyo ye asombi bato oyo bazwi kimia na nzambe na kati na nkolo na biso Yesu Kristo ebongi ete tozala bato bazali kopesa kimia ate esika oyo eloko moko ezali kosalama biso ezali kotika kokende te ti bato bakoka koyokana te biso tokotika ete nzambe asunga biso mpona ete kimia ezala mpe ezala zingazinga na biso. Amen. Kimia na nzambe ebongi ete ezali mema mpe kimia katikati na biso esengo na nzambe ezali mpona bato oyo kati na bato oyo ya sombi mpona bango bazali kondima liloba nyonso na motema na bango mpe bango bazali koyamba yango na nzela emoniseli ya Molimo Santo. Biso tolakisami na bato te kasi na nzela ya ngolu biso tolakisami na nzambe yemei ngai soki kokota na mokuse kotalelaka bilembo na ntango na suka. Luc chapitre 21. Vous savez, dans un service, il faut aborder toutes sortes de choses. Oyebi ete na kote ya mosala ya nzambe boye ebongi ete kokoka kokota na mozindo na makambo nyonso kuna awa epai totangi tomoni totanga eza makambo oyo ya malamu ezali kotalela biso na ntango na suka oyo nini ekoki koleka mpe yango esi etatolamaki. Luc 21 verset 25 ekozala na bilembo na lola kuna na sanza na se oyo mabote ekozala na koningana bakoyeba te ndenge nini bakosala mpona ete mai minene ekoya ekomata bato bakokufa na kobanga na kozelaka oyo ezali kokomela mokili mpona ete
les puissances des cieux nguya nyonso oyo ya se dévoilées. yango ekopanza na se oyo On verra le Fils de l'homme wana bakomona mwana na moto azali kokita na lipata puissance na nguya makasi et une grande gloire. mpe na nkembo monene na verset Quand ces 28 choses commenceront ntango à makambo wana ebanda kokoma dressez-vous, bino botelema élevez vos têtes, botelemisa mitu na bino votre délivrance approche. mpo nete lisiko na bino ekomi Il leur pembeni dit encore une na verset parabole. 21 alobi na bango so lisese moko botala nzete oyo na bofigya mpe banzete mosusu. Nous nous arrêtons ici un instant. totelema wana mwa mokuse biso nyonso toyebi ete Que le terme figuier ete oyo nzete mofigya ndimbola na yango désigne le peuple d'Israël. ezali kolakisa bana na Israele Et tous les autres arbres mpe banzete représentent mosusu tous les autres peuples. wana ezali kolakisa mabota mosusu Ils doivent simplement se débarrasser du joug oyo ebongi ete bakoka kobima na kati ya koloni nyonso bapesi bango mpo nete ntango ekomi awa tolingi kotalela te na ndenge ya bokulaka kasi biso tozali kotalela makambo nini eleki apres deuxième guerre mondiale wana Si l'on voulait dire la vérité, eta ya britannique yango oyo ebukanaki plus parler ekoma kobemoko Grande-Bretagne, balelo bakolo basusu te ba grande bretagne to ndenge nini on pourrait dire Petite-Bretagne. bakolo baite bretagne yango yaki monene ekomi moke Environ 49 nations étaient soumises à cet empire. babi ete na empire wana omoi 49 nation ezalaki komikita C'est toujours kasi lelo oyo quelle est son importance. bazali kaka wana me bazali su na nguya te Les empires sont devenus petits. oyo ezalaki Ont me été libérés du joug babokulaka minene minene ekomi sikoyo biloko ya mike dans toute l'Asie et partout. ezala bisika nyonso na baasie baafrike partout bato bakomi kose libere La même chose se produit en Europe de l'Est. mpe tomoni likambo yango moko yango kuna na poto na Europe de Le l'Est bastion chinois toyebi tombera ete également. wana mpe ete meme bachinois bango mpe bakokweya Diffusion. Il n'y aura plus d'effusion. toyebi ete kokabwana ekozala ebele ebele Mais que le salut accompli par le sang de wana l'agneau kotalaka lobiko oyo ekokisamaki kuna na nzela ya makila ya mwana pati na golgota yango ebongi ete eteyama na kimia nyonso na ntina ete yango ekokisama ete sango malamu oyo ya bokonzi na nzambe fepesama na mokili mobimba na minoko nyonso mpe na mabota nyonso amen mpo nete nzambe alobi yango azali kokengela liloba na ye mpo nete yango ekokisama na ntango ye abongisi na ntina na yango ondimi ete yango ekokisama na ndimi amen mpe makambo nyonso eleki na ntango oyo na poso eleki to te na mwa oyo eleki ebongaki ete yango ekoka kosunga biso na kondima toyebi ete nzambe atomboli liboko na ye bisika nyonso nani ozalaki wana suka ntango basengai ngai na nsima na libondeli ekenda kwa kokanisa eloko nini ekokomela Roumanie mpe ngai nasekaki nalobi ete yebi ete deja bazali kobuka kiti oyo ya mokonzi wana Celescu ye azali koyeba ateke ye mpe akokwea na bokulaka na ye na kiti na ye yango ezali nini nsima ya poso mine ezalaki makambo esi esili kokokisa mpe eleki ezali susu na ntina te yokanga makambo nzambe alobi ete yango ekende tokoki koloba ete bongi na biso kaka tokengela tozala na bato bamibongisami tozala bomoi na biso epesamela na nzambe tokoka kokuza kotalela ntango epai nini bikuke efungwami tokoka koprofite mpo nete ntango nzambe akomema kimia mpe kimia ekoteyama bino bokomona makambo ekoleka amen
qui ne feront pas partie de cette grande chose biso tokozala te kati na makambo minene oyo dans une situation ekozala pasi très difficile par rapport à aujourd'hui. ekozala pasi kotalelaka na ecumenisme Le temps de la manifestation ekozala mpe ntango oyo nzambe akomonisa nguya na ye mpe akokonfirme liloba na ye ekozala ntango oyo ete nguya ya lisekwa ya yesu kristo yango ekomonisama ekozala ete ntango nyonso biso tokoteya mpe mokomoko akozela te ete nzambe ako akomimonisa na mayangani nyonso mpe koyebaka eza figi te banzete mosusu bango tu nyonso tu makasi ekotlaki bango bakomaki baindépendant eningisi biloko na bango basocialiste wana bastalinien bato tu bakomi libre to bonsomi ya bokulaka ekomonisamaki wana tomoni ete ezali likomi ezali kokokisama na miso na biso nayebi te soki nalobango na ntango na suka yango ezali mpe natiena na esika nango awa te biso ozali kosepela mpe tozali komona makambo yango ndenge ezali kokende mpe nga namonaki na ntango wana ndenge nini Gorbachev azalaki kosala kosepela na Berlin Est mpe nga nalobaki kaka ete lelo oyo nani yango akozali kosepela lobi bakobengana nani boyebi ete kuna monoko na anglais balobaka te ngai babengani nga na mosala bakoloba ete ngai babwakisi nga na mosala ete ngai balongoli ngai te kasi ngai babimisi ngai libanda mpe ngai nalobaki yango na allemagne nalobi ete lelo oyo lobi oza moto oza komemona ete oyo ozotondo alobi bakobengana yo esali ata une semaine te lokwa naza koyebisa bino na ngolu na nzambe nzambe apefungoli biso miso atie lwine na miso na biso mpona kososola makambo nyonso na mokili ndenge ezali koleka mpe tomoni ete bilaka oyo ezopesameli na lingomba ezali kokokisama mpe nzambe azali kokengela liloba na ye mpona ete akokisa yango na Luka 21 verset 30 Luka 21 verset 30 wana ete ntango bazali bandi kobota bokoyeba yo moko na kotalaka ete elanga ekomi pembeni wana ntango mena bakase bandi kobima metala ete sasa yipi bango nyonso tu baboti bakasa kasi sasa yipi bongi na biso tukoka koyeba na ndenge oyo ya nguya ya makambo kotalaka ndenge nzambe azali kotindika biso kososola makambo nini ekomi koboyai na ye ekomi pembeni ezaka pembeni te me ekomi ekoma miso te ntango bino bokomona makambo oyo nyonso kokoma boyeba ete bososola ye te bokonzi na nzambe ekomi pembeni amen ntango biso ozali komona yango nyonso bongi na biso tososola ye te bokonzi na nzambe ekomi pembeni alleluya lokumu ezongela na nzambe na biso ya bomoi kobanga te petit troupeau mapa te moke kobanga te kasi zala na elikya na nzambe na yo mpona ete ye akomema na malamu oyo ezali mokumba ya libota na ye ye moko andimaki mokumba wana mpe toyebi ye yango ezali kimia te eloko moke te bokonzi na nzambe kokokisama ya bokonzi na nzambe na se oyo ekokokisama tukwa totangaki yango na ebandeli na Daniel kuna wana bokonzi moko ekomonisama ekozala oyo okoki kobongola yango te bato nyonso bakoya mpe bakomikitisa na bokonzi oyo nkolo akozala mokonzi na mokili mobimba mpe na mokolo wana kombo na ye nde kozala kombo moko
le contexte où il y aura de la lumière. wana ekomami ete na ndimbo oloba alobi ete na pokwa pole ekobima biso tokozala na ye elongo na verset 32-21 ya luka mpe nazali koyebisa bino génération ekoleka te liboso ete makambo nyonso ekokisama lola mpe ese ekoleka kasi maloba na ngai ekoleka te. Amen. Oyo ezali elikya moko makasi tozali nango na esika oyo lola mpe ese ekoleka. Bayembi bazali komona ndenge nini mokili ezali koleka lokola buku moko bazali kokanga mpe komami na Bayebeli chapitre 1 lola yango ezali komikanga mpe lola moko ya sika ezali kobima liloba yango ekangamaka te liloba yango ezali kobika seko na seko mpo nete Nzambe nde alobi yango mpe Nzambe azali seko mpe ebongi na biso tokoka kopema na makambo oyo lola mpe se ekoleka. Apocalypse abeti namoni mabele moko ya sika mpe lola moko ya seka amoni Bible moko ya sika si amonaki Bible moko ya seka te. Biblia ezali kaka moko liloba moko ya Nzambe ezali kaka moko kondima na kala mpe oyo ya suka mpe liloba ezali na makoki ya kolakisa biso Nzambe kokwana na liloba oyo ya Nzambe aza na suka te yango ezali kokokisa mwango ya libela ya Nzambe na lobiko ya Nzambe na biso mpe biso tokoki kosala ete tokoka kozala katikati na mwango wana koyeba ete kozala oyo ezali kiteni ya lingomba na nkolo mpe mbangu oyo ezali eloba na seko mpe na verset 34 lokola likebisi bokeba bino mei natina ete mitema na bino ekoka kokweyaka na kolukaka makambo ya kolia mpe komela na basusi oyo na mokili mpe mokolo oyo ekoka kokweyela bino na pwasa lokola oyo ezali motambo mpona ekoya likolo na bato nyonso bazali kobika na se oyo. Verset 36 bokengela bobondela ntango nyonso na ntina ete bokoka kozala makasi ya kokima na oyo nyonso oyo to ekoki koya mpe bokoka komemonisa liboso ya mwana na moto. Amen. Quelle parole merveilleuse. Oyo ezali vraiment liloba moko ya motuya yango nini ezali kozongisela biso lisusu ndeko mibali mpe basi ntango ekomami ete bokeba ete mokolo yango ezwa bino te na pwasa yango ezokanisa biso lisusu na 1 Thessaloniciens 5 na 1 Thessaloniciens 5 awa ezali nde kolo na biso nde ezali koloba mpona ete molimo elobaka ezalaki koloba à travers Paul kasi bino bandeko baningami bino bozali bato na molili te bozali kobika na molili te mpona ete mokolo na nkolo yango ekwela bino lokola bamiyibi mpona ete bino bozali bana bino nyonso bozali bana na pole. Amen. To bana na pole to bana bana ya pole mpe ekomami awa ete ete mokili oyo mokonzi yango eyela bino lokola bamiyebi te esurprendre bino te biso tozali kobondela mpe toyebi batango na suka mpe tokozongisa matondi na nkolo na motema na biso mobimba elimo na biso mobimba mpe na ntango nakoki kobakisa eloko oyo mpona kosukisa nazali motu na esengo wana ete ngai nanu nazwi te 86 ans lelo me lelo naza na 56 ans ete Nzambe apesa ngai ngolo na ye wana ntango nanu ye azali na posa na ngai ya kopesa ngai bopikeleki ata ntango yango makambo so eza komona lokola pasi me yo ete ntango nyonso ye apesaka makasi mpe yana nikoloba liboso na bino nyonso kozongisa matondi epai ya Nzambe na ngai oyo amemi ngai bisika nyonso tuna mokili na
bakondisio nyonso tu oyo ya bambula ya bapio ya bateli ngai na bambulu eleki mpe abikisi bato ebelebele na nzela ya mateya mpe alakisi bango nzela ya lobiko. Na ye nzambe moyengebe, nzambe malamu, lokumu ezongela ye lelo mpe mpo na libela na libela. Amen. Bino mpe bokozongisela matondi mpo tokoka kobika lelo oyo na ntango na biso oyo tozali komona makambo na miso ezali ya kofungwama mpe wana biso tokonetola motema na biso mpe tolobi ete lisiko na biso ekomi pembeni, ete nzambe na nguya nyonso, nzambe na Abraham na Isaac mpe na Yakob, nzambe oyo na bomoi, nzambe oyo ya kondima na kala mpe kondima na sika, nzambe oyo na solo moke na lola mpe na se, yende akomi mobikisi na biso na nzela na Yesu Kristo, apambola biso na lolenge moko ya makasi, na lolenge ete yango ekoka koyokama, bato mpe bakoka kosimba yango. Mapamboli na Nzambe yango ebongi ete ezala oyo tozali kosimba. Amen. Bongi na biso tosala libiki na Nzambe, nazali kozongisa matondi mpo na bambulu zomi eleki, kozongisa matondi mpo na maso Nzambe asali. Na esengo mpe na bupikiliki nyonso, na elikia nyonso, na kondima nyonso, biso tozali kokota na mbula oyo ezali koya. Mpo na komona bambula ya suka ya ntango oyo ya siècle oyo, mpe na koyebisa bino na elikia nyonso oyo asimbi ntango mpe libela be na maboko na ye, akozala na biso elongo, akotambola na biso, ye moko akozala liboso, ye alakaki yango. Amen. Nakozala na bino ntango nyonso tina ntango ya suka mokili. Amen. Biso tozali kondima yango mpe biso tokobika yango. Lokumu mpe masanzoli ezonga na kombo na Nkolo. Amen.